www.potonapoto www.potonapoto. Et bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà un des serviteurs, le Mbokate de la presse Julien Botalatala Tala Lelo. Na cadre ya Mekato plus introduction. Là il est Mbokate de la presse dans un système un Fukama, des télémas, un tapin tout saut. On a vu une émission na bino Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za Sikalowa Kaya de Sena ba destinati. Émission ya makamutu tout à distinguer un domaine naï. Puis émission betara parcours naï. C'est-à-dire aux araki nani pour commune nani. Yango intitulé za Tala Lelo. Sans plus tarder, balande émission Tala Lelo bolanda biso partout dans le monde. La confiance pour Pesa Mbokate de la presse Julien Botalatala Tala Lelo. Na pesa nan mbote bongo na les boss la mine Donvo à Katia Paris et pourquoi pas na madame na biso pe ndenge zalaka toujours na pesa mbote bongo na Australie na Yemoko Sydney langa na pesa mbote na Londres na nous vivons l'époque de Moïse Sabiti. Un grand merci à Moïse Sabiti et pourquoi pas le boss Nico 3000 ans au salé biso espace na biso vraiment ya bar ezabongo na Bandale Matonge Yolo Kasavubu Lemba et puis Nico Hotel Tala Lelo Nico Hotel sur avenue Balari et sika wa Mbokate de la presse Julien Botalatala Tala Lelo azali manager na moni mbongo mbala moko le gérant de la décennie Gérard Riki Pande Jérémy Pande, Liso Mokonzi, na Pesimbote, na Jolie Kinda. Un grand merci quand on est le lot aux invités, na pour partager mingi obuba kité. Il y a des bongo artistes, musiciens, il s'agit de dépliques pomba niance ndenge ba bengaraye. Na ebi ke ezamba libo sauter na micro émission Tala Lelo, mais bongo luka ba oba yeba kité ba luka ba yeba ngol susu à travers émission Tala Lelo puis na site na biso www.potonapoto. Mbote pomba de niance. Ouais, mbote bo talos. Pomba de niance avantage nini ezalaka papa maman bana basamba église moko quelle que soit religion ba avantage dango ba eza peut-être qui ba baza idéologie moko baza idéologie moko qui ba enseignement za éparpillé peut-être mso ressemble na islam mso peut-être à chrétien mso ça asamba peut-être na maïkari au moins que batu na batu ba enseignement na bango avantage ya ressemble la place moko za ki ba garder idéologie moko pona nga eza bongo pona déplique pomba niance ndenge ba bengaka ezali bongo na pesa mbote bongo na mère Mila bela dinganga skin c'est-à-dire que mère Mila bela dinganga na maman mima wetu maman na Didi Girl et pourquoi pas na Gloria Freddy Maïma na kati à Londres pomba de niance oh yebisa na batu bana musique ndenge ouais ngandule na banyonga na ya liboso ya ino bale na beta no bale ba ya ba masina ba ebinga ba trésor pour tout donc ya masina ba noko na nga ya masina njili ba tout mona changu ba ebinga pina na mambo bale ba musique ya ke lo mo ya ki yanga déjà ba no tambo na nga de na makila parce que ya to ndo beta ba bale ngaka mna bana ko Antoine ba nzembo ya ba nina biso nyonso et prix ya ke okoma na e Kasavubu. On a commis na Kasavubu na ekutana vie na ngamo wa parolier ayende mtakoma okoti yango komone nani oyo kutana na ye labyrinthe Enzo dans un moment ala alobeta ala na Turquie ala na star na kata Turquie pena donc na PCP bambote place aza ya komane oyemba ba banzembo mo humanitaire quoi na PCP bambote place aza yep na mutako kotsanga ben ya makamandule après wana na ye ko kokende pas tonton lai après pas tonton lai na leka pe na moi académie pe moi 10 ya muke wana présence ça mazala ozobenga ngo ka autant on bigino kende pas tonton lai eza orchestre ndeti limbokate azana na ba chaîne ibela azana RTG azana BRT Africa azana nzondo télévision et pas le fait que président de l'île Mvuluzi comment na rôle ba kino ne pas Denis Lesi na zalaka moi muke on ngo dénigrer yango bendene na académie na zalaka moi 10 pas tonton lai na umelaki na académie ndena c'est passage moi 10 après wana quartier la tape passage à 10 après ndé na yo yasko maison mère place na yo confirmer makambutu voilà mais si vous n'avez pas tonton lai na baeba quitter bazala pour ça baeba parce que l'introduction émission même chose to lobaki ba découvrir au bon baeba quitter baebi déjà que non déplique aza déjà déplique parce que le gérant de la descendie Gérard Riki Pande
aza pe na biso liso mokonzi babi muso moko sikola kelongi te ndenge ezalaka toujours est-ce que moi osalaka te mwa bavocal te na epa tonton la ikuna pe bon kuna na tubandaka oyemba banzembo ya academia interprétation kaka mokolo yango kese mokolo yango bokono ezala zero te elikia nanga fetie po mokolo yango fogi toro mokako swa donc ezali bongo banzembo tobandaki kointerpréter kuna donc bacollation de grade banzembo ebele quoi banzembo bozali kointerpréter kuna nayebi ke boza partout botala biso napesa mbote bongo na Paris namoni bongo Poupette Moumeni pourquoi pas na Igete Bakika Christelle Kumbo na Italie namoni Maître Fiston Lumu depuis que Pomba Niance okoyebisa biso nano tango olongwaki na baacadémie olepa tontola ya académie et puis tango oke maison mère tango komena maison mère okutaki banani oke no tango oke sa test to ko tango to ba ke ba journaliste ya ba musicien ya génération na obokutana na banzela bato nakutaki héritier Olivier Eboalota nakuta pe Café Room moi bato ebele ba brigade ba cappuccino nakuta pe J3 bato bazali mo ebele quoi ebele sikoyo tango okotaki vraiment ndenge ezalaka mwa test osalaki nzembo osalaki test na nzembo nini au cœur fidèle tout est accordé. Tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu. Je ne sais comment m'en sortir. Oh, 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 oh. Mama, 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 yeah, yeah. Tala yo komi kokumbanga nzela liwa na mérite te punition ya boye mama ya kiroje. Voilà. Et ça là qui on en ndenge nini nde babakaki oyina ndaka bato bayambaki on en ndenge nini na ba artiste musicien musoku takiwa en tout cas ngato na yaka maison mère bayambanga vraiment très bien bayambanga bien tala ba mona eke bon bato dia babetaka bien so bakuta pe na joueur mo abeta bien il est kanangwa ele kanango depuis que Pomba Niance nde babaka muto mutu na inga nazana le boss Nico 3000 ans nazana na Midovo nazana Moïse Sabiti na mère Milana Mima wetu na kati ya orchestre maison mère mutu ne zaki manani uma kezaki soki pe problème so pa kola musaki mwana mai koto zalabo po zala mwa bien yo mo pe so mo pe moi tout pe na ndenga parler à part paramètre musique mutu bozo kanga mani ma trop parce que so na bi mutu na ngo bate kozaki ko be bana batu nyonso ezaki mutu na yo vraiment ezaki nani ouais mutu oh na ine trop batu tu ba yebi Fabrice ba yene mutu no a trop to no kanga ma trop to na olata na babilamba ba ma mutu tout donc yaki Fabrice ouais Fabrice mais ce que eloko nini oye pusaki artiste depuis Pomba Niance alongwa asa loki na manzelana eza nini parce que batu musu ba yebite ba yebite ba découvrir à travers mission tala lelo bon il y a non respect peut-être à personnalité mutu on a okataka na mukusi ya non respect personnalité peut-être mutu c'est ça quoi mais en général c'est bon on a joué ba décision nanga na longé nanga à la miable nde baloba tant aussi sobi que non pour avoir respect na yo parlons de la description de parce que biso nous stoyer bien ngo que non mututu o alobala ba parabole ezalaka Jésus comme dans l'imbration de la parole si vous ngo ça biso nini par là tant na loba bato ba comprendre ba yebi mamune bande oleka na wenge ba yebi mais na linga pena suko beta ngo pena shooter parce que ils a des mouvements na biso bokabone ça ermo pe sala bien comment soigner rien bandaka na lobade ya boy na lobade ya boy nga pena na boy so côté na likambo eza na loba pena geza boy balande biso tala lelo pour comprendre le degré et ambiance oyo apesa mbote na Paris na popole mo pasula en tout cas émission bana leo Putuleo na kati ya Paris mais depuis Pomba Niance okoyebisa biso nano na meilleur souvenir ne otikala na maison mère OK so vo vanda maboye meilleur souvenir otikala meilleur souvenir nanga na maison mère eza Zénith de Paris voilà parce que epesami na batu nyonso te ko marquer ça la guerre bon voilà parce qu'on a marqué à peine ça loana donc par là on a remercié les rois de la forêt pour tous ces belletés auto marqué ça la monene bon toi qui meilleur souvenir na ya maison mais ata léon a koufi ba otanga parmi batu ba marqué ba ça la gaia nous ala parmi
Depuis au et ça va faire na tout ça les bango plusieurs makasi na ba ino so ba hôtel biso na les boss Nico 3000 à ça biso hôtel Kitoko oyo esika wa pitozali sur na commune ya Bandalungwa sur avenue Balari les boss Nico 3000 on a besoin ça première chanson na au chaka na maison mère ils ont titre nini ngana yebi maintenant ba tout so ba yebité po ba yeba o ba yeba kité et titre ni pour célébrer au moins toi pour na plaisir à mère Mila. ezalaki représentant nasi bato tu bayebi mosika na ngaliwa e nga nakokatwa sa yo mbete boya nango salon kuta ezalaka na raison supo bolingono namelaka nabukutaka mpe mikuwa e nga moto nazalaka na yo na chambre na palais mesanga moto nzoto noye nzoto na ngai ezalaka fragile epa na yo bebe seka moke bomangana elenge voilà nzembo na ngai liboso nzembo na liboso yango wana yo moko mutu komaki yango ou bien ezalaki ke osombaki yango parce que ngai limbuka te de la presse na yebi soko meki kaka kosazarde kaka bana largi mbala moko ezalaki nayebi mpe source nango ezalaki nzembo nakutaki na orchestre moto ayaka nango eza vigas mais grande partie il y a refrain zanga voilà na kuta kaka ko moni te soki moninga na nzela nazolela ngai bolingo ye mais ton musika no ngaliwa musika no ngaliwa est-ce que ozoyeba musicien moko boye parole pe sous femme star na matete na yebi on s'est rappelé nae tikaka ngai te merci vraiment depuis pour maniance du solo mo rebeta maka wiki depuis que Fabrigaz café room balingela ka maison mère boule ke basala pe ya bango pe les marquis est-ce que o éclaircir biso na bay o bay bakité en tout cas voilà il y a mon genre parce que Fabrice tant da ba boule nae asala ngona ndenge nae et to bi solo linga maka solo c'est non ba kimende solo beta non rien solo linga mana ngote mona moi azwa boule nae to nae ba to na Canada na Canada expliquer nga que non ya nga pena il faut na sala na album comprend na album nga na epsaki bon nga de quoi vous avez besoin album nga ma momo na on prêté voilà tant to quitter pe Kinshasa que na ne pe ba studio na ye maman bebele bon bicho ba déplique toi bateau tu as raté on ça les kamne mo boinga na ye peut-être otala kutu les kamo te nga otake noko ça la cop na ye ça vie na soit c'est décidé que ça la bon mais so ye batum so mo na nga ya da pas le wala fo est-ce que ebi kutu boy mais ton enfant de père mo boy guitare na nga peke studio et que beta na donc na moni que noko ça la cop na ye après c'est bon qui na ye kolongwa na ye que to linga boule non rien mais depuis ozaki artiste moko musicien moko ozaki ma respecté et puis bazo peso ba faveur trop par rapport à baninga nyoso ozaki na bango na génération moko tel que ba café room mais to comprendre te respect ngo tala lelo kana émission tala lelo depuis kalobi à longo pour na respect na yesu ozaki non respect par rapport ya ko par rapport à musique te parce que surtout obi pour la musique moni wenge to tambola na système moko na musicien no sala wenge to benga ngo 12 donc 12 wana so rezuio okoma incapable ya osala ta vocal bando solution bien te bando boa kisayo comprendre 12 ans za nini que 12 eza pena ke fo bonyonga donc fo bon 12 so babika ke non mikolo 12 ekanga peut-être exemple na pesaka peut-être lobeso donc mikolo na lobeso azala mal vie moko ya niveau moko impossible pour ba solliciter comme ka moi voyage ba 12 non nini boye pas biso le kana zo ki 12 nga siko tellement sikoyo nga moko na fanda na bato ba créer 12 parce que surtout fandi na mo na ba créer les jo 12 donc sona bika li kamo eleke elinga na bi maman source na ngo uti koto faut na dévion maman boy vous comprendre parce que ba malhonnête pe na batana wenge musika maison mo na ki jomo ya wana ye beat na izaka ki abebisa ba vie ya baninga o baza oui jongo musicien obene baza na ba musicien na bato ya ba bureau parce que ngana lobana nga direct na kenda ku mpanzi utute alors tona ko mona ba makambo wana 12 komozo ngamo abi te odem mafuna tambula na bango boye mais eloko banda so moni wenge musique maison mais sokoza na boulot na yo 12 ko ya nango mais moi frère kozala parce que na les seuls musiciens na longue wenge musique maison mère na sali 11 vocales
na nzembo mobimba donc tina longo na se décida bina na longo na sala 11 vocal na nzembo mobimba puis ba vocal na ba longo na te ba noko ba partager ngo mutu tout o album o chobimo mutu to sala ba vocal na parlons ngolo ba na kati ya disque oyo bimi oyo nini flashing guitar 11 vocal ba noko ba partager ngo na ndenge nini vocal nini oyo yebige ya yo o ba sala ki ebetaki parce que ngamba bombe za te po yo mo mutu lobi yango bona bomba tongo tongo bayekola musangai héritier nabima libanda bolingwa motema sheria dekone natuna bamaster na ye balobi bakangi ye na bacho ezosala pasinga nazokokoloba te wana deja eso na yesusu moko imenie mama wana nani asalaki yango imenie Nicodème imenie mama imenie ma tuzongana toyeli su nakuvalogola samurai wana kutu wana kutu nini silisela biso yango papa nde baluba koyo bekoza yo wana kutu eza mnake makambo na nga ndeti ndemoni nzembo wana oyo Ferrari ayimbaki Ferrari oyo tape Adolphe ayimbaki mais lokwa bayemba baba frère eza palin nga siko esalanga bien parce que omoni so longo ngwe to parce que na boy kuna tanga bakomba bato mususu boyebi bato to ta ko longa na bango bato mususu na balongo la ba vocal na bango ba boira mopanzi mais soki ya yo batiki yango ezomo ke na ba massa na yo o basali ba vocal no yake bana amour na yo vous comprenez bana souci na yo ke te noko mo abeta eloko bien poto lula na pe babiloko comprendre que na moni richa sali vocal mo ya bien ngape na yemba ngona ndako na lula ang mais depuis que ça plaisir makasi na mère mila bela dinanga skin et pourquoi pas na mima wetu Freddy Maimba bana posa osala mo na version na yo sikoyo wana tsolo ba nzembo wana yo lobiki ya yo ya Ferrari imbaki na version na yo tellement seconde kapa otalo ba si ba joie mais visibilité souffrance nango projecteur na bapa no publicité na parlons pas chez Rosambizi ngai on le na gasoni bakomokela nga soni na kolekela wapi mon amour na kolekela wapi na kodusola wapi igenzinga lobi na salaki karamelo lelo sundolinga yolobi chéri na kwa salanga likaya bwe ogriye no ngayo lianga na kwanga ntesa na ndunguzi tende mama yo nazokufa sam nangeyo voilà depuis que Pomba Niance n'a bigé et ça passé makasi na ba fan na baza partout mais depuis que dépôt longue maison mère regarde nous andeni na maison mère parce que to beta soit maison mère moi to beta quartier la tête to beta BCBCT to beta lisala montana kamenga te ya franc qui sait que te ya raja kula te so rambemba te to beta lisala maison mère regarde nous andeni na maison mère so regarde na ezala bien na maison mère on a critiqué le roi fanatique oui. On a critiqué le roi mutumo na palais mais asi makambo na lobashiko congolais nyoso na momo ana katsa oyeba orchestre na so marché c'est parce que y a un leader mo na boule parce que les rois de la forêt dans mutumo azana ba plusieurs boules so koto moi faillite comme kota ya obimela bino koto parce que tant plein bimi ngazaki na Abidjan na fan bena na Abidjan amondi bena bloc cadena pena ça va dans Abidjan na bloc cadena ton yo longa Abidjan na ye Kinshasa na santi pena pe tiengwe kwengwe vous comprenez après wana tant to ye kota barumba na yebike na kosa ba congolais te kota barumba désolé désolé nini vraiment désolé nini ta kumba mon côté pona yo ta lelo mère mila ta la lelo mère mila mbona zolo makambo so na zoloba na kosa biso tuto ba congolais toza na loposo moko to na litoi moko congolais nyonso yebike na album oyo oyo tikobima oyo eza force ya les rois de la forêt vous comprenez kwendendo ngaso na koti boîte ato boyi ato sai charisme obina soko ye emenie ene do tegede atokatoka tokede comprendre blocadina soki to ekota barumba en tout cas franchement ils ont moins retard
par rapport ndenge biso to ando beta barumba ke moni ya biso ya ki na rivalité na olinga te Richie alekanga nazolinga te Fabrice alekanga nazolinga te Kaferuma lekanga idem pe Fabrice azolinga te Deplika leka ye héritier pas azolinga te Deplika leka yango mte ando sa force na biso siko ya bango o na ebite so babeti barumba on a nenga famille ya kosolola que notre bêta caca pour comprendre donc force etikali par le roi de la forêt parce qu'il a prêtre so yazaki prêtre te mais liwa likama c'est oyebi siko bakamwana zo uta wapi bato baka ko chichoter na lito ya le roi de la forêt est-ce que oyebi ke na Congo biso no surtout oyebi ke ba uta ko traumatiser lo beso awa na Kinshasa lobana no beta lisolo noko azwa tante na caméra soko tale longa lo beso na caméra au moins na que non na fanda na lo beso au jour à répétition na fanda na lo beso banda 19h to si répétition to fait na Kasavubu lo beso banda ko loba banda 19h ti 3h du matin ngana article loba te a loba kaka zo regretta zo loba na bise yaya fanda calme oyebi makambo ndenge ezalaka eza mopepe ekoleka oza grand olakisa kaka oza grand mpona nini bato bakomeka koya koshishote moni presse lobeso fo azela nano ale nzambe mpe loko alalaka te tala kota ekobetela bango mwana mai abetika eloko moko esimbi charge ya animation ozo comprendre eyolakisaki bato bashishotaka na litoyi ya le roi de la forêt fo batika le roi de la forêt atambusa makambo na ye ndenge ye moko abulela yango comprendre voilà ntango héritier Watanabe alongwaki nayebi te esalaki yo na ndenge nini ntango héritier Watanabe alongwaki tanke ex confrère na bozalaki na esika moko collègue na yo bon héritier déjà kolongwane ekokamwisa biso te parce que aza yaya oyo approuvé à trop na kati ya wenge musique ya maison mère alaxi batala na ye na ndenge tout donc soki akei faut topesa mpe chance kota akei simba comprendre nga mpona nga eza bien aza ya oyo atravaillaka très bien abosaka bien donc faut topesa chance parce que asali même bane plus que biso na kati ya wenge musique ya maison mère donc faut tobwakele bafleur akende liboso en tout cas bana nyonso ya maison mère faut basoutenir ye parce que aza pion ya wenge musique ya maison mère voilà tala lelo depuis patron ya groupe na yo ça na ba olanda biso partout et ba groupe no comme ngozani en tout cas nga mambu ya patron to patron te nga li mambu yo poko tu suna jona su yo ki mali su ya boya no su nga nataka envoi de kozala patron parce que so benga patron lelo na leki le roi de la forêt te na la patron ya groupe na ndeti nga na za patron ya fondation tala lelo mo on préféré nazaka encadreur ya bayaya yo poko mo ki menongo tinga banda kala kuna lo badaki na za envoi kozala patron parce que mon patron a kilo il a kilo poto suksaka nazaka artiste musicien chanteur c'est tout parce que au moins nde tinga na répétition na nganga mona koma déjà 20 parce que ba patron baka 17h so poza na bandele c'est pour gagner ka ba am pour gagner ba am nga pena na nga na ka pena avant na soif koyemba ndo mona na lela pena mambo yemba na koma déjà 20 ans to ba misela nga ba kokuta nga déjà nga na oyemba déjà comprendre donc so babi patron moi na yo bima répéter bandi 7h nga na ma 18h ta patron soit ça bonga bani depuis est-ce que on s'est préparé vraiment en conséquence ndenge za la raquer aujourd'hui sans sa responsabilité ba maramu na yo tout est-ce que on s'est préparé vraiment au ba avantage na ba désavantage na grand garçon na yebi elo moko oyo ko sauver nga na Congo eza champ na zwaki temps nga ya ko zwa pena temps ya ko travailler c'est ça donc on prévoir car champ ya on te poussa nga liboso voilà générique sécurité pourcentage de sécurité petit to bende sécurité non partout chéri coco au moins que otindi no mutu ta sa vidéo kotaka na YouTube comprendre chéri coco
Et ça, non plaisir, ça peut battre plaisir partout dans le monde, battre la biso, la chérie Coco. Alingaka na yemba, alingaka na yembe, mama alingaka na bina a mama bolingo na yo ezalaka nango hors série. Système matakita na bolingo ezalaka te, mon cabriolet, sans baguette arrière, cheratonda ba full option, soki tokangami ye, na poto poto, akotisi traction, apatinaka bien, surtout na marche en arrière, pardon bébé na kotolita, kota koli. Na lukonkaita na libongo bongo na bareyo na baramoto alingaka na yemba mama bela alingaka na bina mama linganga alingaka na yemba mama chéri ye mima ye mima olingaka na fanda mon bébé. Voilà chérie Coco, mais depuis apparemment moi il a ça m'a gonga basi mingi depuis il m'a basi trop. En tout cas moni ne tozana à Congo botalatala tito fandi awa na bakiti o tito sola pour moi si azalaki. Vous comprenez ça momi ba immeuble to tongango te parce que tito zo nyoko amakosala musala to sala basi. To sala ba mère au père moi qui boulot mon souka na ye finition aoya pa maman pour libérer mutangila et puis maman il faut produire balifanto na pour maman ça so ba mère pena ba kangi ba faire c'est fini mon kili peut vider depuis que tu beta no le solo ya Ndula Ward na habité vraiment au mona qui veni mango le ganon ndenge ni na mamunyo so na Ndula Ward ouais ça va ngapena na moni ba tutu ba bazwa trophée na mama malgré aux akité ba mérité na qui même pas nominé. Comprendre pas tout ba trophée na bango c'est bon et puis tant boka qui sécurité à YouTube ezaki inserté le 10 décembre est-ce que moi ba testo ya moi ba confrère na ba collègue na yo ba musicien moi ba testo moi félicitations sur qui peut ba fan no pour ça ba bango partout ouais na joie qui a papa chéri na joie qui a Fabrice na joie qui a lobeso tu na yipse ngaka direct tu zaine na boîte. Et bon, Michel Belé vraiment donc Michel Belé na ba o alibanda kutu na joie pe à DJ Celedino ba félicitations voilà na PCP ba mbote place à donc ba Michel Belé parce que depuis azo déjà pété en kutana le roi de la forêt depuis alongoye maison mère qui aime son zela beaucoup tano be mo poko lukaye ndeto mona pe ke na ba la fin d'année pe boem souke comme on appelle papa pe na ndakuna. Déjà jour anniversaire le 25 na tchaki na profil nanga ngana le roi de la forêt donc ngo laksake na souhaité déjà bon anniversaire tout à coup dernièrement na café musique voilà na kuta via télé na porte ngape na kiti na car na joya pour na kota café musique na masolo mo wana lokola mwana nyonso za respect pa bakolo na ye na longoli chapeau na pesi vembo TV pa ndimaki na esengo nyonso puis na koti nanga na kesa makamna ngai. Artiste et musicien depuis que nini o ça non la musique te o pense un jour ça le colo envie. Le quoi on a envie na toucher ba couche msouche. Oh non na touché voilà. Peut-être lobby na yemba tantôt Zouglou, na yemba tantôt le quoi Arkeli, na yemba boulana ko zawana quoi. On s'appelle Mbalamoko na Fondation Tala Lelo, Fondation Nabino, il y a l'imbocatier de la presse Julien Botalata Tala Lelo, quand la mingité bozomona yango parce que biso ça rende musala, ça na biso ça ra polémique to finga kate to ça raninité, atako to zaki kuna to komi koto ata to zaki koto to kekuna to finga kate to salela yango pe mission te na ndenga polémique mais on obeta c'était na Fondation Tala Lelo kala mingité journal télévisé info Tala Lelo pekaka ndenge nzamba wasa makambo ya complicité et la prière, il y a mère Mille, pourquoi pas la maman est finie bongo. Artiste de plique. Oro Ipsa Bisonano, disque na yo oyoyo. Et ça a combien de chansons? Nous avons 13. 13 chansons. Pourquoi pour faire ça les belles bon? Parce que excès de mélodies. Bah mélodie tellement l'équipe trop donc excès de mélodies on a photo channel bon boninga ba binga plus non na rumba but fois ça télé non na rumba parce que ya pena makambo place na nyongela batu déjà na rumba moi sabiti alinga nzembo alike makengo onga na yoka na studio esala mo parti moko boye maloba mabeza nango mbelite
kasi ekomi ozoki so yanga motema ye regard méchant na yo ezanga miso salaka po bebe na yo asepela kolingaka to faire couler larme na ye tango nyonso sponsorisé ye ba désir nanga belo privilège méchant c'était na esika dialogue oyoki te pensé nango sali jugement par défaut prosa Jésus atezalaki trike me Pilate ayokaki ye condamné nga peine capitale likambo na sambi te raison nanga na partage ba prisonnier ba valide ba juge ba boko libéré nga ba juge ba boko libéré nga bela sambwe prisonnier 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 voilà ya likia makengo nazoloba ke on est ouverture chéri Coco sécurité c'est bien bon on est là avant goût ezaki po elaksaki l'artiste aza mais ba mélodie o bato bakozwa sikoyo na ouverture non toyoki lisolo ya David Mosso producteur tala lelo lisolo yango ebungi kaka boye okomoloba kaka yo moko na yo moko na yo moko eza nini mpe nani producteur David Mosso eza nango kaka propagande ya motu nanga Sankara Dekuta propagande ndeni kaye mutandalo bango na ba TV bamambo ebele bon eza koengage ka ye mais nalela effort olinga mpe Thompson mingi omoteka mpe Thompson na oui eza ya solo eza ya lokuta omoni sikoyo nayebi te omoni na Congo tofingaka bato sans le savoir donc tolobaki na kati ya société bamare na biso batekaka ba Thompson soki ba sujet ya kofinga seki na kati ya société bata inutile toloba bongo donc so fingi mutu muteki Thompson nayebi te eza commerce te lobi mpe mutu akobongana oteka Thompson te alors ya problème te mpo na ngai nazovaloriser bato tu batekaka ba Thompson nalela bango fort il faut bacontinue oteka Thompson parce que lobi balesa bana esala bien voilà lobi balesa bana po esala bien depuis que tokomi osite na émission na biso ndenge tozalaki na yo depuis nayebi te vraiment na bato nyonso oyo baotala yo osengi bango nini par rapport ya disque nde ezokima nasengi bango bapesa biso tout bapesa chance ya koyoka disque oyo ouverture nayebi ke eza na makambo ya bien eza na bamélodie moko ya bien oyo bato baoza décide bato baosepela vraiment ya bamélodie to nakoinsiste sur bamélodie eza bamélodie ya bien est ce que mo bafeaturing mpe ezali mpe na bule sikoyo loka totika na nzembo moko nangi nabenga grand moko ya Congo na sollicité so na voyage te naboya nde na kotanga kombo na ye naboya kotanga kombo moko nde baotufe yo nte nayebi ke viango azala courtois aza vie moko bien nasepela na bamélodie na ye depuis banda oyemba banda kala basepelisa bato ngai nayoka bamélodie tanto ye obotama naolinga plus aparticipe na nzembo na nga moko boye oyo tosala esalanga bien depuis bato baretenir nini ndenge oleki na émission tala lelo bato baretenir ke année 2016 to créer amour pour les Congolais nyonso pour tout avancer surtout bolingo kaka nde tozose. Un grand merci na les boss la mine Donvo, un grand merci na madame na biso pe c'est-à-dire que tant dans mon la mine Donvo ezarande boy c'est-à-dire que Gilet Botalata la côté mère Mila, un grand merci pe tant dans mon Gilet Botalata la mère Mila na ye ba moni pe sous la mine Donvo na madame na ye ezarande bongo depuis que ça bongo te vraiment si c'est ça pena bongo tant ba moni déplique ba moni pe mi ma wetu mbala moko mboka Moka, toujours depuis que n'était aussi c'est moi bon te bende. Après ça, caméraman ya Yesu a filmé na film à Jésus, Chinois noir. Ah, Chinois noir. Donc tant a filmé na film à Yesu. Dès l'autre compagnie que Jésus a ça dans mon kilo quoi. Donc bambote kali sous na batu nyonso. Donc Congo Mobimbe a toujours à l'honneur donc moto toujours bambikolo système à moto au sakarate moto aux ala pena moto na ouverture est-ce que ba concert pe aux ala pe moi qui sont mon qui ba concert pe zalu bendeni parce que na bien concert mo ngendo beta na ba Congo toi na concert mo chonzamba ni to négocier na Angola en Angola bientôt peut-être na ba mars là système yo moko OK na mo playback na ba moko boyo be OK na ba musicien ndule pena ndule
les pena donc banangola pour s'apprêter déjà quand kalamingi était to régler comme moi ba faire moi 10 000 appui to boya ko c'est bien boya ya na batu pe mususu ba robenga pe botala tan musu pe moi ko zapena retard oyamba moi contact na batu pe roza na besoin na batu ba besoin nga 00243 89 23 30 420 donc 00243 89 23 30 420 voilà. Merci beaucoup Mère Mila, na mabele vraiment ça a plaisir, vous sentez que au sein l'émission mon motivation et ça va bien encore merci na les boss la mine de vos patrons ainsi de suite encore merci na Sainte Bombo. Diane Balimu amour Diane Balimu amour. Ah ok, donc merci beaucoup na bino so s'abonner na site na bino poto na poto. Un grand merci vraiment na ba union so bana na biso, un grand merci na Tracy Pro wazali bongo monter na biso vraiment ya site na biso poto na poto bo s'abonner na site na bino, restez branchés, merci beaucoup vraiment. www.potonapoto www.potonapoto